likambo na zoloba c'est très important bolandanga bien sero azalaki na 4e des humanités atangi lokola bana nyonso mais très impoli envers son père et les cas qui 3 mois te zeme koti basente mama zuba noko allez baketi kai aboti na difficulté pas si souffrance au sakanate ok payer moi si kitoko soko tali moi si kitoko sakanate place au kokola ukakola zate nzete moindo mwana azana na 5 mois akutani na jika na car pa monie ba telimsa oyo lokola ba sanza ye jika obite na craquer il faut kaka ba aye asali moi geste prédote ba bengi papa te ngai na papa te papa boy ko simba papa boy ko koma même na nini aboy ko kende aboy même na ko participer abi ngai na zande koko na koko a mwana siko bobenga koko ndeni vraiment tango sili jika yale azongi naye mais hier fani na famille jika na zemi jika ba petit frère ya jika ba oke kangaye na mibali wana malédiction ba bengani azongi mais il est vrai qu'il y a botaki moi na pe ya jika parce que photocopie ya jika ya bango abi moi na azamona na biso tozu moi après un certain temps zemi mususu wanso tanga zongi pa azongi kaka wana et pas ba parents zemi mususu baketi kai ye pa na matrice neza show yo donc mbalamoko na moi malédiction zolanda voilà azize kuna kotia kendeki joana asali eboye ti joan akimi abisi na voyager na ke brazanzo kakimi na atike na zemi kuna titi aboti souffrance famille wana babite lokolo soboti zonga na po kolozemi albi aoya lisute a voyager na oya lisute siko biso au vandelani azongi pana bon kozonga azongi pana bongo umeli pete papa akufi vie na yezo simbate donc tout ce qu'elle fait est simbate donc ce qui papa zalaka vivant na lingaki ko kende ko sona papa après moi na symbole ici to prier et s'il mais c'est comme compliqué parce que akufi Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne. La Nouvelle Tendance Télévision, c'est une chaîne éducative professionnelle. Plus de 272 000 abonnés. Je dirais 272 000 abonnés. Nous vous prions alors de vous abonner très massivement sur cette chaîne. La lumière soit et la lumière fut. Voilà, cette lumière est là. La Nouvelle Tendance est parmi nous et parmi vous aussi. Merci de nous faire confiance et nous serons toujours là pour vous aider et pour édifier aussi le peuple de Dieu. Merci à tous nos techniciens, à tous nos caméramans. Merci comme ça Gédéon. Le Huawei, joyeux anniversaire déjà, c'est pour ses 27. Merci à vous. Merci également aussi à celui qu'on appelle le professeur Jordan Panzou. Merci à vous. Merci à Alain Del, les coachs, et à celui qu'on appelle Seka. Merci à vous de nous faire confiance parce que c'est grâce à tous nos héros dans l'ombre là. Et sans oublier à Josué Lokamba TV. Merci à Joyce Lokamba, merci à Josué. Et voilà, chaîne Nabiso Ngwana, côté seconde division, message est belé. Continuez de nous faire confiance. Aujourd'hui, je suis avec cet homme de Dieu que vous connaissez, que nous aimons tant être avec lui parce que le message est tellement ébélé. Bandekobo Sungangai ezo kende et puis na moni na ba page déjà ba Facebook bomi d'ailleurs ko partager en gros c'est quelque chose de bien. Partager alors c'est grâce à ça que ba histoire ezo ka se ébélé pour bosunga. Bandekobo Sunganga bébélé ba kanisa ko dirait papa je suis le kamba ayeko senga lomela ayeko senga moi liniro. Or que ba yo comprendre par après té biso ne toza ba problème bandekobo Sunganga là eza il aura symbole moko ya biso ne toza ba problème boya tout le solution awa wana ba etando ike. Voilà tozana évêque général
Josué Kambakundi, la personne montée, l'homme de Dieu. Bonjour, frère Brad, mais... Toyoki Bassango, évêque général. Naza évêque, ni même évêque général. Nazalinde évangéliste, Naza prophète, et puis Naza frère en Christ. Ah d'accord. Sobinga frère Josué Kambakundi, là je suis dans mon assiette, voilà. Mais soit bien évêque. T'es évêque, nga cause évêque. Ah, bonne santé papa. Santé physique, très bien, morale très bien, spirituelle très bien, et puis église très bien. Ah voilà. D'ailleurs, tu as prière sur les pas de Jésus, oui. Okay. Parce que tu allé dans 30 jours, il y a jeûne et prière, et puis tous les jours, Natongo. 6h à 7h30, bande de Sungangai. Mais papa, quel impact na 6h à 7h30? Tout le monde a même invité bateau. Mutakata pongi na ndeti ba star tozomona ka ba musicien akata pongi pena pourtant do ba 6h à 7h30 il faut déjà longana ko ba 5h30 c'est pas comme avant. Oui. Influence ni les autres jours. Et puis pendant 30 jours, ils ont séminaire il y a 3 jours, il y a 5 jours mais pendant 30 jours. Bazo répondre massivement et puis Nzambazo se manifester. Et tikalika bol to tia siko série ba témoignage. Ah pour ba témoignage payé. Oui. Bazobika de loin comme de près. Voilà. Bandeko Sunganga, le lot continuer deuxième partie parce qu'on a eu un peu de temps pour la prière pour Zaki Nango, c'était vraiment pas facile. Oui. On a couteau du Kaouzo pour te baigner pena, le biti la obéra mon seka. Ah papa on pousse aller à l'issue. Mon canon Nzambe yango ko kesami. Bandeko Sunganga mais avant tout comme on a si jeune papa na zoka moi question mot d'actualité moi une deux capo émission est comment Tobet au Québec 45 qui sauté. Bandeko Sunganga ça plus ou moins 30 minutes na tokata mais awa pasteur Mike Kalambai le 27 azobeta concert mais ba nungu bimi awa balobi pasteur Mike azanaye na différence te na bata mokili na ye kota bonzambe parce que abi na concert na ye a ko invité Fali a ko invité Kofi mais oyo pena ko invité Makasi a bise pena vie etala Ranson. On invité pour le meilleur concert à Stade des Martyrs. Et ça, il y a Ranson. Mais est-ce qu'on a Kokani donc on a pour un défi wana. Et puis ça qui public boye vidéo tamboli, aya ko s'excuser non mais en tant qu'un homme de Dieu. Et ça ko déstabiliser, tu as faillité côté nabiso. Bon, en tant qu'un homme de Dieu, dans votre vertu, il faut ajouter aussi la sagesse. OK. Don spirituel et singeli peut motos à la sagesse. OK. C'est pourquoi dans le proverbe il faut des conseillers. Faut des conseillers. Pour échouer. Mais réussite il y a quand on conseiller. Ce que vous avez conseillé à bien, et ça bien. Pasteur Mike Kalambai, c'est un pasteur. OK. Place où on a pour nanga. Ils ont erreur. OK. Dans le sens que Sengeleki ce que ça lui fait non après à libal au Kendeko tu veux que l'on a invité Moututel ni tu vas bête à tout l'autre peut-être invité autorité il y a déjà aussi au Piololi bon ce qui a été voilà et ça l'a bien été dans la diplomatie il faut que bomba attends ce qui a invité Ranson a invité Fali Poupa a invité Kofi a invité Batunaye il fallait garder ça OK Batouba a la surpris comme ça il y a que ça les locaux il y a lingi na moment bon pour lancer défi bon tout ce que la pagano quoi d'accord bon nazana expérience moko tous allons qui na séminaire ngana sali séminaire il y a 5 jours donc mercredi jeudi vendredi samedi dimanche pendant 5 jours na pourquoi kaka et ça ils allaient pendant saison de pluie. OK. To bondeli na kangimboula na bi tous les 5 jours mboule betate. Titre aussi ça. Et puis bato bako répondre du début à la fin. Et ça là qui bongo église plein au kanga début du début à la fin. Vous comprenez ce que Nzamba s'est manifesté tout ici. Ce que yo moté mususu. Oyo tozala ki na ye. Alors yepé a organisé yaé. OK. Allez tu investir paix, tu salir ba jeûne, ba prière, tu continuer ba retraite, ba tout mais une chose il y a ce que ça la défi. Vous comprenez? Abi ndenge ça ba séminaire réunion c'est les cas ils ont le côté. Oyo nzamba talisinga ils ala canon.
donc nyonso eleka eza eloko te na yo na ba abi nyonso eleka na o basala séminaire na église oyo moko te kokana na oyo oyo yalinga sala parce que nzamba atalisi yango allez tobondela babondeli tobondeli tout wana yo pe na kati akasinga pe na kati allez tout c'est organisation salami très bien yekuta misimbongo te ngakuta misimbongo pona ko louer ba instrument ko bakisa pona nazananga mutema pembe na oseka kutu OK mais bon so eleki lokuma zo pa na nzamba ezaka biso muto bénéficier voilà a gangi a salignon se sengeli titi ba fiche abi biso de ba grand prêtre boko mona siko makamelo kabiso ba li konzinga ba nini tout bon ami kumisi wala ndenga bandolo et voilà biso ba grand prêtre li konzinga boko mona tout alors tokomara oui premier jour mbula e banda 15h siko bi photo bana 16h30 mbula bandi banda 15h ti 20h nana oya le jour bosse Koufi et Koufi kaka biso ba intercesseur ba serviteur ba ne tozalaki wana o boyaki da 11h intercession o boyaki ba 12h voilà moi intercession ye moko pas on moi intercession ti esili mbula moko ya OK eleki deuxième jour bato bayeta musu ba moins de 50 bato ya kotanga et puis mbula lisusu yekobeta lisusu ti 19h mbula bandi 17h à 19h troisième jour ye mokalobi en tout cas bokomona nzamba la kisenga ke lelo ekozala somme ko yinda et tout il est vrai mbula betité OK bato baya et même bato église bayete babangi mbula donc mbula pe babangi mbula te mbula betité babangi ce qui ezalaki nini même les gens se sont découragés bayete oh bato bayete ndengini ti nasuka et puis jour ya suka ezalaki dimanche bato bayeka muke donc tant que tu boue coin vous comprenez ce que pour le Kolobake ne chante pas la victoire avant la guerre. OK. Voilà. Où il y a sali déjà à réussir. Yo ko sala op se préparer, ou ko sala même ko le gaye. Oui. Mais ce côté le lendo, ce côté concurrence comme ça, ils amabé. Moi, je les soutiens dans le sens que est réussir. Na bonde la qui peine au bonde la ponaille. OK. Mais na bonde li kamba oya lobiana ils amabé. D'accord. Voilà, merci beaucoup to fanda pena mingite wana. Baneko bosunganga. Papa wana oyo asente mwana naye. Mama bomeli bala tia koseli ndeko naye makambo. Ke pour mwana naye wana réussir ba oyo mona wana. Eza parce que coutume na biso singaka bongo. Papa Georges Azandoki na lobby na tangi kombo na Brade na bana bomba comme mais apesinga kanda. Pour mutu pa kolandelanga pa zapete. Pour batuyon se baza contrer. Azali Andoki. Oh. Sikona loba tona loba. Loba papa. Vieux Georges. Ndoki. Azafma Nchor Vrendoki. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier le col a ablinga mais la poison bani les aba mascarade a meli pe poison ko pété. A coupi pété. A part ka ko konda na ninga ko na linu mwasi aswa ki wana. Ba kenen hôpital ba pesi ba teta ba tout pota et komi ko kola ndenge ko kola yule ki esina. Alors famille a mwasi na mwasi balobi ke mwasi mo kalobi na boy bo kangsete botika abokola zemina mwasi na ye. Bon pour ça que prison et il y a risque que ils ont la bino ba noko ba ni tout comme ça boutika ya fana nani mes petits frères abinga nous a charge à moi na wana mais ye fa que vous allez que la fungule puisque il y a salir nga akoselinga makambo ngana kushena mwana na ngai yango akende poto et tout yango azoba mbongo ba ni tout asalinga jamais yende mutakangisi siko olobani à quelle prison ah on a fungule ça na prison. Bon, en dehors de ça, namoni elo comme ça ko sala. Camarade non siko nani mwana na yewana. Ah oui, yé tozalaki na yé pas ça d'accord akende. Oui. Akende pour moi sauver ezate pour papa leki donc ça va pas. Ça va pas akende nanu comme ça on verra après. Bon. Voilà solution bazwa ki azakuna. Moi na siko no mtaoza à charge. Papa leki ndé mtaoza à charge à lobby. Il fasse va mikanda
Ah, d'accord. Azwa autorisation à l'état pour baki kolongola yango. Ah oui, pour y aller simbate. Namoni ke mwenga na intervenir ezate. Oui. C'est comme le kamolongola zeminga na koloba ki botika. Pour comme susu oyo on a eu histoire tant que zokola. Papa ngo comme na isentume. Asentaka mona na ye. Batiki pe ya boti, mwana nga umela kite asalika 3 mois akufi. Donc nabi ata balongoli te, mwana na okufa na ye. Akufa oui. A vivre te, akufa. Les gens les a révélés boy donc. Donc la peine ba ki longola te et comme ça, na ibseka nani master nanga ke no. Ah mais papa biso to yebi mutu moko ye abotala maman na papa netili le mwana za. Ah bon? Bon. Na ibseka mwana na okufa ata balongoli te. Mais soko ibisa papa le katika. Ah bon. Wana yobi wana ngai na bimi na makamba kolongola zemi. Bon, makambo ngana intéressé ngezali salia ya petite sœur na yo. OK. Oui, sengelinde na landela ye. Ayamba Yesu. Faut bon prier. Voilà parce que ezalaki indépendamment de sa volonté. Papa bana ko tricher ndenge atile ba ni na après wana tanga yo ayo kanga inde ayo convaincre mais azali pena convaincu à 100%. Yango pe ayo bimisa secret. So izemite me banga batika pe. Ah oui. Moi, on a déjà na dégoût nango. Oui, oui. Oui. Moi, on a déjà ça. Voilà. Alors, mais, Ayambi c'est déjà Yesu. Ayambi c'est très bien à baptême. Azoya l'église. Té, à l'église té. Ana son. Ah, oui, matin. Ah, oui, matin. Ah, oui, matin, Sony. Sony makasi. Osez ma papa. Ouais. Alors, et tu calipes les sous, n'a que prison. Parce qu'avant n'a que prison, ndé na sengi bandeko to sunga bato à prison. Tous sont prisonniers. Ah oui. Voilà. Au tindi moi un frère na yo consort au kangisi comme ça to ke kotala ba prisonnier. Ndé no profiter pe natala papa Georges. O yambise pe Yesu. Il faut ayambo la kindoki atika kindoki consort puisque non on a prié pour na été boyena yambe voilà. Donc moi yo ke kanda so moni. Bon, si quoi on peut sanga mawa parce que aza ikela mona nzambe. Mais loko zakati na inde loko o izana kanda na ngende loko zakati na. J'ai une colère sainte. Ah voilà. Contre l'esprit qui l'avait animé et qui l'anime jusqu'à présent. Dans 2 ans, à partir de la semaine prochaine, tu préparer déjà. Oui. Tu préparer parce que tu clôturer le séminaire Nabiso le D. Donc pardon, mardi le 30. Mardi le 30. Clôturer. Donc après mardi, on est dans libre. Donc à partir du 30. Donc juste après le 30. Ça fait mission ainsi de suite tout on a accessible voilà normalement bon vraiment ata siko kotinda na bomba otindi na bombiti si comme ça après les 30 on a toke sunga ba prisonnier. OK Chaque année na bimisaka prisonnier. OK Omoni bon année passée na bimisaki mususu comme ne Yannick. OK donc bakanga kaye azana de côté tout a souffrir motolandela azate chaque année obimisa au moins prisonnier tamo. Oui waouh voilà alors ndé to kolandela siko soki makoke monani nde to ko misata mi bale misato pour bato musu baza na prison ba souffrir ba musu basala baza coupable mais ba bongo limité OK omoni ba yambi Yesu mais makoki ba bima ezate to ko songa ba musu pe aza coupable était aza innocent mais c'est retrouvé na prison. OK alors to kolandela pe ndeko soki abimi nzambe akopambola. Matthieu chapitre 25 Bible lobini voilà abi j'ai faim mais boya bo pesa ngelo ka oliate nazalaki na nzala boyaki kotalanga te nazalaki na boloko boyaki kotalanga te nazalaki na prison boyaki kotalanga te Yesu akoloba boye quand est-ce que nani bango bakoloba quand est-ce que ozalaki na prison na pasi pe toyaki kotala yo te alobini chaque fois que bosalaki yango epai na moko c'est que bosali yango katinangai c'est que bosalaki epai na ngai recevez votre récompense. Abi vous êtes les bénis de l'Éternel. Mais bon basalaki te éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Vous êtes maudits. Amen. Il y a simple ndeko. Nzamba ko fungola yo. Pe akoko se manifester katina yo. On comprend ce Très bien. Tangana verset 35. Matthieu chapitre 25. Voilà, Matthieu chapitre 25. Verset 35. Waouh. Je le nom du Seigneur. Car j'ai eu faim. Ayoka. Et vous m'avez donné à manger. Oui. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Oui. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. Oui. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Voilà. Amen. Continuez. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous
vu avoir faim? Oui. Et t'avons-nous donné à manger? Oui. Ou avoir soif? Oui. Et t'avons-nous donné à boire? Oui. Quand avons-nous vu étranger? Oui. Et t'avons-nous recueilli? Hein? Ou nu? T'avons-nous vêtu? Oui, continuez. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus aller vers toi? Oui. Et le roi leur répondra. Oui. Je vous l'ai dit en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. À l'un de ces plus petits de mes frères. Voilà. C'est à moi que vous les avez faites. Yango papa mama na sengi na yo nabi ko zana nango ebelete nabi keta musoza pe nango ebele ozana makoki totie munta pete mais oyo nyonso oyo ozana ngo okoko tinda comme ça biso toko s'organiser amen pour na tokende kotala ba prisonnier amen et puis ce que koki que to bimisa ba prisonnier on peut le faire toko bimisa bango et nzamba ko futa yo gloire à Dieu akofuta na siècle oyo pas ko futa na siècle à venir c'est-à-dire nzamba futi yo même nawa et puis afuta na siècle à venir voilà nous sommes là votre frère et puis bokomona ni o to ko sala to bimisi ba to belé nabi ke bakoko balancer ba image ata ya frère oyo to bimisa ki o to bimisa ouais to bimisa ki o to bimisa na filma ki était mais ya ki na église to contribuer na pesi mbongo ya abanda koteka ya commerce ndia abandi commerce naye auto ya ateki marchandise apesi pe dim ke azupenda kunaye omoni ke nzambe ya zulu vie échanger voilà azalaki na mwasi na mwana moko mais mwasi déjà mais tokoza image ya mutu moko bimisa na prison problème ezate. Alors Joy, si vous pouvez nous aider, balancer les bisous éléments moko ya ndeko papa bimisa na prison et on se retrouve juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ah, on a tout le monde à ce qu'on découvre, mais ça déjà. Ah oui. Mais Moussoupe Bazali. Moussou, Tom Souako balancer les bisouka vite fait. Quand on est au sol, tout le monde a image. On a une église. Pour tout le monde, c'est souka. Pourquoi on a prison qui image? Oui, oui. La prison, téléphone écoute. Même caméra. Voilà. Siko, awawa, tobeta, bandeko bosunganga. Les solos, il y en a ni les lots. Ah, ils a passé na bana mike, ils a passé pe na mikolo. Ça fait mal et ça fait partie de l'éducation. Nous avons 5 milliers éducatifs. Ok. Le premier millier, c'est la famille. Ceux qui ont raté l'éducation de la famille, ils sont difficiles. C'est pourquoi maman, papa, vous veillez l'éducation à Bana. Ceux qui maman a corrigé mon papa, quoi côté la monate. Oui. Maman, ceux qui a corrigé papa, ceux qui a corrigé mon maman côté la tête. Pas nini. Pour sauver mon wana. Ok. Deuxième milieu éducatif est à l'école. L'éducation toujours à l'école est insuffisante. Il y a un moment qui est à 6 universités, mais il y a abouti. Ok. Il y a mal instruit, il y a mal éduqué à cause même la télévision. À cause de mon konzi. Mais langage facile. Langage il y a bien éduqué, il y a bien instruit. Parce que la famille a une éducation à l'école et il y a moins d'amour. Troisième éducation, il y a éducation diffuse. Ok. L'éducation diffuse, c'est-à-dire l'éducation diffuse, c'est l'éducation de la rue. Ok. Éducation balabala, ou une éducation baby sakabana. Ok. Baby sakabatunde yangwana. Mwana na ndako aza bien, l'école aza bien mais na libanda. Donc gaffe na ndinga jeté. Kuna d'éducation diffuse. Quatre milieux éducatifs ezali l'État. L'État ni moment na l'État où aza milieu éducatif, azo éduquer. Que mo simbite comme ça l'État doit corriger. Ok, prison, ok, parquet, to punition, to ni tout. Tu mets ko boma. Tu peux ni ko punir. Ok. Parce que l'État a éduqué na ndenge na. Mais aussi la terre. Pour mutu musu ba kangi ok prison, obimi abandeli. Aba ematikutu. On comprend le second. Même na poto, ba kangi na drogue akay. Ba biso abimi abandeli sous. C'est-à-dire l'État a corrigé, a éduqué, mais aussi les derniers milieux éducatifs, c'est l'église. On a tant mutazalaki assassin. On a commis frère en Christ comme Samuel. Mutazalaki koulou na yo kakate, mais l'église est zongisi na nzela. Et puis c'est raté l'église, c'est que yo bela. Ceux qui ont raté l'église c'est silipo na yo sili. Voilà. Yango sikoyo, le comment na zolo baza très important, Ephésiens chapitre 6. Amen. Verset 1 à 4. Voilà, tout en haut. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Avant loba, totanga verset. Ephésiens chapitre 6. Pour moi, on appelle ça verset belezate. Oui. Verset 1 à 4. Oui. Enfants, Bana, obéissez à vos parents. Ah, n'habitez ce. Très bien. Bana boto sana baboti na bino.
Selon les seigneurs. Le lenge nzamba lingi. Car cela est juste. Pour te yango ezali sembo. Voilà. Honore ton père et ta mère. Oyoki. Honore memia tata na yo na mama na yo. C'est le premier commandement avec une promesse. Oyoki. Nzamba lobe ezali premier commandement. Le commandement les a toujours accompagné na promesse. Gloire à Dieu. C'est-à-dire ceux qui autocité honorer papa na maman na yo te promesse wana ils allaient contraire. Tanga. Afin que tu sois heureux. Pour na osanini ozala heureux. Que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Vous comprenez? Très bien. Et vous, père, vous comprenez que Nzambe alingi bongo lelo komi mukoloti. Maman, okomi maman e obalati. Papa, yo sobalo komi mukoloti. Tu travailles. Mais ça ne va pas dans ta vie. Pourquoi? Zonga sima. Pe zonga mutu. Au moins que yona papa ne bando simbate. Yona mami bando simbate. Ozo finga ye lokola moninga na yo. Ozo dénigrer. Ozali ko sale mabe. Yo moni ko sala bien. Problème ezate. Péché wana et ko rattraper yo. Amen. Sumuka le problème ezate. Eza lokola mutale ligorodo. Ma konze même jour té. Mais les cambo na zoloba. C'est très important. Bolandanga bien. Seroyo. Azalaki na 4e des humanités, atangi lokola bana nyoso, mais très impoli envers son père, mais à tout sa maman na ye. Sikoyo est arrivé ba passer 5e. Ba utanga na baninga, ba uti classe, ba ye na baninga, ba koti na ba uniforme, ba koti pa na bango, ba sengi mai, ye pa zui mai apesi bango. Ba meli, tandenge masole zalaka. Ba moni père moko na coin, lupango eza non clôturé. OK. Tilelo, lupango na bango tilelo. Po na uti kuna, nazali kuna lupango. Lupango na bango eza non clôturé. Mais na coin, balabala na coin, moi kiosque moka mukie. Na kiti père moka fandi na abongisa ba montre. Alléluia. Amen. Papa na bongisa ne ba montre. A mukolo. Et si li musasa ka yango na bongisa ba montre. Siko tango ba meli mai na baninga ba meli mai. Bazo ba bima. Mama pe afanda ki pembeni wana. Au lamba. Nde sikoyo moninga tuni baninga batuni. Nani na olinga na tanga ko mone kutu. Nani wana papa na bino. Papa na biso api. Wa koko na biso. Ba tuni jeune fille wana. Ba tuni jeune fille. Papa na bino te papa na biso te wana koko na biso. Pe aolo bango na makasi papa zoyoka. Sikoyo papa baluka bi mwana ngai koko abi kabongo nini oza koko na biso ni kama nini yoza papa na ngato koko na biso abi ambo donga na komi koko do yini papa na ye mabimisi koko papa na ye oya boti propre na mama na afandi wana mama na quand même za moi jeune mama afandi wana abi ambo pona umoni baninga na yo lokolo tosaka ngai te donc ngai nde koko na yo. Maman le tika mwana likamanya mabe sana likamani ne natika mwana. Merci. A continuer ko fonctionner ba montre. Yé pa ki asuki badinga azongi. Ozomona. Et les cas qui 3 mois te zeme koti. Ba sente. Tango ba sente ndenge zalak akeba me kolongole longwete bani tout na chéri neti esimbite et yebani tango yebani nde salike. Il faut pas que tu cailles. Et pas mobile. Et pas mobile. Baby si papa nga na kene makamo pas koko. Non? Nga na koko. Koko kota mamwana te. Kaka kota makamwana te. Il faut papa. Na mama bakende. Na banoko na ba nde bakende. Nga ite nga na koko. Mama zui banoko. Allez. Baketi kai. Kuna tala basalebo. Mobile a ventiré na pas zéro sakani na ndenga jeté. Famille kuna donc na biso ba torturer à tel point que ayo zonga suna zemi koto. Papa pe ngande koko. Koko azwaka neso ya mwono ba ngande koko. Papa na ya azwa nani tout na kolozemi. Za koko. Aboti na difficulté. Pas si souffrance au sakanate. Talaka ba vivre papa bon ça ba montre. OK. Payer moi si qui toko. Soko tali moi si qui toko sakanate. Place au coco là où kakole zate nzete moindo. Bois noir ya pas voulu. Oh, caché.
nalobi ndenge azali est-ce que nasali lisusu papa Zolula oh là là naluli ete mais nalobi oyo azali na détail belle détail belle de figure belle détail belle de figure suki tina mukongo et là yoka tonda voilà et voilà moi si place okakola ezate bon mais souffrance ya kosakana te aboti bon ça va aboti mike maman zo débrouiller consort ceci cela tout na yimoko papa kuta betene karakuna mwana azana na 5 mois ya bimaki lokola mosi kitoko akutani na jika na car pa amoni ba telemisa oyo lokola ba sanza ye chérie ça va oh ça va kombo nani apesi kombo ngai boya nini tu ba solité sili ba pesani ba rendez-vous ba kutani jika obite na craquer il faut kaka ba aye asali moi geste prédote bon ba bengi papa te ngai na papa te papa boy ko simba papa boy ko koma même na nini aboy ko kende aboy même na ko participer abi ngai na zande koko na koko amwana siko bobenga koko ndeni vraiment basali makambo ba zemi ya jika bon ana lar na ana lupango na bande ko bazali tout allez ba juillet na famille wo tango isili jika ele azongi na ye ndenge jika zongi akena na zonga te azonga isute mais ye afani na famille ya jika na zemi ya jika mais mutu azosala ba petit frère ya jika ba oke kanga ye na mibali wana malédiction ba bengani azongi mais il est vrai qu'il y a botaki mwana pe ya jika parce que photocopie ya jika ya bango abi mwana azamona na biso tozu mwana et indi bozwa mwana bébé te pone ban trouble mokoti oyi ke bazuka ka mwana mbongo jouer tawi to melise miliki mais yote azongi après un certain temps zemi mususu wanso dans azongi pas azongi kaka wana et pas ba parents zemi mususu baketika ye ye pa na ye matrice neza show yo donc mbala moko na mwa malédiction zolanda voilà Azizem kuna kotia kendeki Joana asali boye ti Joan akimi abisi na voyager na ke Brazza zoka kimi na atike na zemi kuna titi ya boti souffrance famille ana babite lokolo so boti zonga na po kolo zemi albi aoya lisute a voyager na oya lisute siko biso au vandelani azongi pana bon kozonga azongi pana bongo yumeli pete papa akufi vie na yezo simbate donc tout ce qu'elle fait et simbate souffrance azolela bana mweba ba otanga te surtout ya libosana otanga te wo mususu otanga te wana kubajika ya jika bozo fena alors donc a commis na sukobi dernière prise na ami bom pour azolu quand même na ata $100 a pamba kia bana ta koteka exact non pesa ya kolia imona na tende ya nini siko aobanga kozwa mobali po mobali zemi kokota aomobanga yeso meki ka bwe yeso meki zemi siko akangi pe makolo siko bana mbala ngo pazwaka ye donc na solo na yo papa na okufa fona ngo parce que maman na ye mutalanda ke mission abengi to sololi nde na keti kuna no solo na ye abi alinga mi boma au sala même ba dépression alors papa akufi siko totikali na mwana yaya na mobali azama akende pa na ye azana vi na ye mais makoki penza ya malonga ezate asunga mwa muki bona baleki na ye bazali mais yesu azali deuxième mwana mwasi ya liboso nde mais liboso le mobali azali siko obi mais papa na mona ke na perdre na sala nini na minute ngai pe eloko te ngai mama ye pe eloko te heureusement que lupanga famille vraiment siko papa akufi voilà bande ko bosunga ngai to sunga ndeko azaki la muna nzambe na bisi mama yo moto meme erreur nyoso OK parce que tango papa a tout na gangela ki mona ki ngai koko na yo il fallait yo zalaki wana il fallait au reprocher benga yo mbala suka comme que suko sala boite konzo c'est la papa bolimbisi mais yo au côté li mwana au moins conséquence et comme il passe parce que papa kufi soka zakata en vie ngeza bien voilà donc ce qui papa zalaka vivant na lingaki ko kende ko sona papa osinga bolimbi après moi na sing bolimbisi to prier et s'il mais c'est comme compliqué parce que kufi
Bon, ça nos solution. Oui, parce que solution de koyo, ils ont senga na prière, na délivrance, na mbongo kosunga même financièrement. Pour ceux qui t'es, tu peux perdre moto, nous allons retourner à payer. Voilà, merci beaucoup papa, tu comme sur Souka. C'est ça Joyce, tu ligne to boy ko dépasser to boy ko dépasser na biso déjà parce que bandeko ba sunga po ndeto yokara. Awawa soki balobaka na lingala la biso muta lokao de akufa. Ya ekomaka compliqué. To ebité papa okene na tombo na ye. Oh ça la lili. Cérémonie à tombo, on est cérémonie à banganga kisi, na ba magicien, na bandoki. Mais bande ko pesa no solution ni to sala yoka ba pasteur ba kinolela ba kinda ko na tombo ya dina bala kuna ti to ba pasteur wana c'est pas biblique bon ils a biblique té c'est ba kende kuna ils a biblique té mais yeso teli mara na ngomba Moïse na ili ba kita ba kufa mais bon ils a tombo ba kunda ka bango wana yo pesa ka verset moko ki tombo ya topé ya mutu akufaka. Et puis, serviteur de Dieu bon de la Nicolas tombe à 5 à esprit naï kotaye ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que c'est biblique? Exact. Ah. Ben revenez faut sur ma place. Complication ça fait la place. On est arrivé à la fin mesdames et messieurs, merci beaucoup. Voilà, on était là. Bande ko bosunga. Mais oh ana ya général. Ah oui, atie petit na musala. Oh, Azim Moussala. Azim Moussala bandi boulot. Ça fait un mois. Un mois yango yo. Ouais oui, papa oui azamo na malam. Mais moi là autant moi là na bandi classe té azana zemi na botité mais oh les esco compliqué ah tu peux na place bien ah mais ma mutuka na place moka bien tout va pese mutuka ni tout donc salaire paye malonga OK mais regardez quand aza chauffeur il y a place moka bien quand na société en place d'accord zama komisa on a des solutions. Oui. Avec Kunza Zala pour se réaliser. Avec il faut Zala Kabo. Dimanche, n'avez pas quoi église. Est-ce qu'on au monde a okuta na dimanche. Le col ya quitté. Bon, invitation dimanche à Goya. Aïe, voilà. Excusez-moi parce que voilà, tout comme l'ambition Souka, merci beaucoup. Merci à votre numéro sur besoin de Bokol, l'ambition papa. Ba numéro de téléphone à bateau, va continuer ko luka. Ko pesa ba passe na bango ba souci net Simon na moi si oyo. Bon, na masqué ka comme on attache à oyo. Oyo problème à ça na oyo. Ouais. Ndenge ni bato bako contacter yo bazwa yo et puis bande ko basunganga to kende nango boye ti to bi place to suka te ti nzamba o sabiso to pesa thème mususu oui ni ba numéro de téléphone et puis dernier message merci à ta thème mususu ye mais oyo ko sila te e ko sila nini ko eza ba histoire bato bazo pesa eza yo te eza ngate to kende ba prison to kende ba hôpital to kende na ba orphelinat oui voilà et ainsi de suite pour na ko sunga numéro nanga ezali plus 243 89 91 055 plus 243 89 91 055 Yami Balé plus 243 9 98 17 18 54. Très bien. Les deux numéros les appellent à WhatsApp. So benga na yambite tikelanga message nazo bondelo ke tikaka message et puis ka obengo na yambate ou nazo teya ou nazo prier dès tu vous un séminaire les gens doivent bon si ko tango moni bongo obengi na yambite o ayambaka téléphone te na yambaka téléphone so tiki message na ko répondre yo voulez ou pas na ko répondre je vais dire encore un tout mon ngamoko na eu plus de 10 appels mon na bengi papa plus de 10 fois na zuété mais au tiki message si ko tango na uki message na répondaki moko attends à répondre peu bois celle ngakut na audio ezaki écrit à commis moi na ngana zaki boye donc wani na ko eba ke bozai na ba général soni na ko eba ngo après ngaku na okanisa papa ezani nga koma yanki na yiku na yo talo na ndako na bisa ki ngo na téléphone na yo ngo kuta mu ngati donc boz ko trouver ba réponse mbangote na question oyo oyebi na ndenge ezaleli donc bomeka ko sunga biso bandeko bo sunga nga bo comprendre l'homme de Dieu voilà et puis la moto ta mususu yo olingo sunga ta mususu za pour sa prière te pas mususu pe baza pour sa prière te te ndo beti sola moi ya mwana oyo papa sunga ye boye pesa en tout cas bo commentaire na yo na commentaire ko tinda na commentaire voilà idée na yo comme ko benga tout comme audio voilà et puis financièrement pe so sunga pona prisonnier tonini surtout ma prisonnier ba numéro ezawana vous ne serez jamais dessus peut recoma en plus na crédibilité au papa zanango ba bêtise les kaminte merci beaucoup merci papa ya répondre à l'invitation na linga prier pona ndeko ya Zobela vous en a problème amen osimbika loboko nanga OK
Nzambe aza vivant. Pendeng osimbi loboko nanga osimbi mai na ya komela ata na verre. Au nom de Jésus, on crée la tayango, au vivre miracle. Nzambe lokolo sengi lisungi ya nzambe nzamba sunga yo. Na déclaré na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Mais avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans les domaines médiatiques, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.